Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Fidèle Nyos ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon la bino yo oh, vraiment beau préféré vraiment bambote partout place besoin n'a profité encore n'a pas sambote na mon boss mon patron papa si bon mon tombo voici ya pembe leader à Moufoubet quoi pourquoi pas na Freddy Chibango j'ai trade patron des patrons hein patron to ba patron ya ba patron na bango quoi et carrément moulay lelo kaka na émission rendez-vous des stars de tomesa na CP Sabino lelo na yembeli bino mako ya ba star o abingami na kombo ya bébé Bouchou o bino tuboye biaza précisément et pas ya maestro Fabrigaz na let music quoi lelo to solo na ye Trosoane vraiment dans le micro il y a Congo Check Check TV mais titi maso ko fongo la balandinyo so ya Congo Check Check TV ba mon invité nanga o nazana lelo na plateau bonjour Bouchou bonjour ma sœur OK un mon na ba fan tout balingaka o et puis balingaka maestro ezaka ke to décevoir bango jamais soko loba ka momoko mais so ya obaksebele ba pesa biso ba confiance et bazala bien et que l'Éternel Dieu a prêté bango vie on a pour toujours en communion to pesa bango bilengi et bango bazala toujours satisfait quoi. OK merci beaucoup Bouchou pona yo kota la obo comment na obo koya monde ya musique eza très tôt ou bien au coquinao déjà très tôt ingeza tant na botama ke na maman Florence ingeza jour na lara inge mais je suis diplômé d'état et non ça ba études mon et je suis plus mineur je suis majeur donc et je suis responsable donc je dois travailler ne babaka la main ne tombera pas du ciel pour te nourrir l'argent non plus pour te vêtir donc il faut se battre jour et nuit pour gagner pain donc izaka musala musique musala loka misala nyonso et gagne peine dans la musique donc voilà. OK merci beaucoup Bolandi Bouchou à répondre vraiment à ma question bino tout se posaka bino vraiment ba fan tout bolingaka Bouchou sokoko bisabiso nani apesa yo vraiment goût ya musique to ba idole na yo monde entier kutu ba yebi on lobango datum naimba lesa wa mulu wa kwela muchima ngavula neba muluna muyampe kiba bwana leza mokatape ya ulonge biatumbo leza muyampe donc mon frère Mike Kalambai na pesi mbote pesa na linga eto yem tapesa ngwa oyemba quoi donc voilà quoi. OK merci beaucoup Bolandi idole na ye eza vraiment frère Mike Kalambai quoi tango oyaki po ya kokota Villa Nova est-ce que au bandela balamo ko na Villa Nova ou bien ozala quelque part non non dans église les ala kaka église on est mon église na beta au mon star académique ya ina lelo maestro moko donc voilà. OK merci beaucoup koye pas maestro to mon omba moko pour y difficulté ni nozo est-ce que ndepeza la rapena kitano na se o matalelo te wana ezalaka na musique mais on les envoie musique mais vampire ba yebi 6 étoiles vampire donc on a un danger ali donc voilà ba yebi ke ba manga bien ba manga tema ba yebi sanga courage travailler ma danger ali donc o eza sous palette o eza sous star académique te o eza sous mouvement munene ba yebi ba wana mouvement prévenir mais so senga cha série le lobe Bouchou na mboka et donc voilà quoi mais na baza na bango mité ba jaloute ba on peut tout na bango ya mais ba souffrir quand yo ka be Bouchou pour tawa Bouchou donc voilà. OK merci beaucoup ba continuer toujours ko ka bébé Bouchou so ko sala moi loko mo bo zongisa encore batou et au sala vraiment bien makasi. Tango swakinga boli mazala kisukali lelo to balani mo bébé yo ko mi négligent boka bolingo enyo la kamoto ya linge na koma mwana mawanga mabuchu na lelie ngana leli ngaye makasi mobali kolelisa mwasi na bambata te la prédication batu ba beta su banzele te on na quoi moi muntu beta su batu ba koma parole ba koma ba bali tu ba koma parolier maweza eza ne to benga mikolo maestro Fabo
Pasteur Fabre a prêché. Pourquoi pas biso ba berger Bouchou ba évangéliste Giscard Zanotti ba diacre Materazzi, pourquoi pas biso to prêcher parole. Donc ça quand Remiko to prêcher des paroles, donc voilà quoi. Ok, merci beaucoup. Ce que vous avez biso depuis Oye Villanova, est-ce que vous s'est retrouvé comme il faut? N'engé mouton se retrouver. Nazo ko se retrouver donc nazo ko se retrouver makasi donc bébé Bouchou makambo donc. Maintenant mon bateau ka ba rumeur que bébé Bouchou a quitté Villanova, a sur Villanova te on est succès donc va ba force ya ngwana. Force faut battre le belaka. Tant qu'on a vu faut battre le bar, faut battre le baté, moi genre battre faut le bar tellement battre faut le bar. Donc voilà quoi. Ok, merci beaucoup Bouchou, ngana olinga plus ozongi sara bato. Mon temps au salara vraiment t'as vu que ça la mon ami personnel Ariane Akula et ça la vraiment plaisir vraiment makasi so ozongi sa so salaka. Ba contrôleur a bolingo ba kosi chéri nanga lokola nioka kosaka yefa na jardin d'Eden me wapi bolingo nanga ye chera kabyango na mabogwa nali jalel masiala nanga ye yagaye Blanchard Kilombo ye wo baloko ta diamant wolona ba cuivre. Donc voilà quoi, ça va. Ça vraiment fan na yo tout. Ça fait combien de temps depuis na Villanova quoi? 6 ans déjà yango donc. Et nazali donc na bandeli. Et ban. Te ngai tanto ça baya mado wana na aki na kati. Ngana wana na côté dans mouvement donc. Et ngana na anemba ba Pierre Taï. Moni nya balongwa wana yo. Lui c'est le dernier fils. Après nga muto yate, après nga pe muto bimate. Après yo muto ko yate mais tout le monde baninga muso bazo intégrer groupe. Te muto pas besoin kota te babimate. Mais lui c'est le dernier fils. Lui c'est le dernier fils. Moi je suis le dernier fils, c'est lui qui a vu le père, a vu le fils. Pourquoi t'étais ko bimate wana ebitanga lobaki eloko wana puis to mona ki liwa Jonathan Likompa. Personnel. Linda Li qui a payé à son âme, le moto de moi donc. On a mon Fabrice Tchende là. Et tu as dans Linda Li qui a témoigné. On a ça leader. On a ça. Tout la paix comme ça ba tourna ba télé ba gang ba so bango so nani bango so makambo bango so nani. Et so to mesana ko ba te to mesana ça ba travail. Nga so la cheli ba ya ba. Mona bango to ba kima ba orchestre ba balandinga ba yo ko ta mouvement na ngai. Sur le ont quitté vraiment Villanova. Pas. La bêtise, bébé Bouchou répète chaque samedi place tel bon qui m'aบอกque ça on se bébé orchestre nangai. Aux orchestre validé. Ah pour ya au côté pas light. Tu es sûr hein? Tu es sûr de toi? Non parce que pourquoi t'as light musique faut un génie. Sera génie t'es au côté. Hein? Tu auras pas sirdoué. Ah bah leader aux a ligue des stars ndé mon maître là-bas. Na époque on les arabes wengé. Les arabes wengé maison mère. Époque il y a Ibrator. N'époque à Wenge musique à maison maintenant. Ah, il y a Wenge musique. Toi maestro bazara pas Coco le roi de la forêt, to PC Mbote pas ça ali. Elle le school light music. Il faut respecter l'homme à son époque. Aux époques à maestro Fabo, époque à Bouchou. Comprendre? Donc tu auras apprécié, tu auras des prêts. Et le but est que tu longue de longue. Tu faut ça longue on soit qui n'a pas qu'est-ce qu'on comprendre? Donc batika ko le balo. Fan bayo quand ça le ko ozo préparer déjà l'homme. Il a préparé tenez ça bon gars que na bien. Monsieur Oza Catalette musique, on a déjà des coulisses mon boy yo monde déjà. Mais un bon soldat, faut travailler, na travailler net oui. Disque après il y a toi ba champ. Disque après il y a cible, bisbe toi ba champ. So na na nzembo. Kirsis Oza nzembo. Na kirsis pe na mai des chamo ezana. Donc monde des aboy. Na pas ça ba longa ba kesa na bango te ba sana ba fa nan. So ba le continue sur le bas. Ma bête ba le moi. 4 chants, maestro il faut vraiment produire. On va pas longa orchestre, on nyonso. Ba eh. Pour moi là na makambo, ba na makambo te. On sabi son nom un peu na Kirsis. Kirsis toi, qu'est-ce que tu comme auparavant? Zongala koleli sanga. Ngabuchuwe ye ngadrie mukiati.
mokolo liboso na monaki we ezalaki paradis nanga sur terre bolingo na ngai tomeseni bambula paradis agomi enfer mon bébé ye zongela ngai bébé zongela kosekisanga comme auparavant Solange zongela kosekisanga comme auparavant donc ça on a comme auparavant ba jour et nuit ali mama kambo ali donc nena baka mikolo na sa bangoje moi bino na sa binoje quoi donc voilà sur ça jour et nuit pour la chanson vraiment oyanga et ma soeur chérie que j'aime beaucoup oyalinga vraiment Clarisse Plasma sur ça jour et nuit à mon mukie journée tu connais ça jour et nuit ouais tu as trop mal c'est la biso jour répétition on va parler capable c'est beauté donc comprends que toi la répétition jour et nuit nuit et jour nazo kanisa yo jamais le fait puisque c'est favorable la motema nanga manoche na mabanzo nanga masange papa je me dis les jours en la tikito kona tunio soki obimi olobi oui zagane yoga kosola libala na mosoya muluba ye yoga kosola libala na mosoya ozwakinga bébé moke olongolanga mineur yokolisanga bekame okomisanga jeune fille Patrick Beckham moni yao tukanga batu catch na yayo donc moni munanga o parmi bateau bazala tukanga moka catch ayembelo mobwe terrain qui est dans l'arbitre moni munanga petana maweza donc moi jo tonyo ko mboka jo terrain qui est dans l'arbitre kasima chango esilaka tengani nango esilaka te konyoko la kaka ngai komoni za basi pe kaka ngai yoyo abala boye silaka la yokela ngata mawa nzambe motema nangezo luwe motema nangezo luwe maestro menazoko kateko ganga bekame azoko kateko lela mais pourquoi kakanga ne moto na nyokwa makana bolingo moto mokwa yelanga na zalite mais j'ai besoin d'amour j'ai besoin d'affection ko kende tala ndri bisidi wazanga na lela mingi na kufutaka na buchule moni loko tukanga mboka catch wansi kwa pinga sikona yasiko na wewe wa kacha koko ili kacha koka mo koka soka ngio catch ko fungula wasingo ba 15 casier nesko ngozo kinga bolingo zala kisukali lelo do balani mon bébé yokomi on négligenga poko bolingo nyoko la kase fora bien donc moni oza na pale ba wemba nakoma mona mawa donc bona oza ba na esprit na ninga yemba matote po na ninga na mata na podem na pesa makamo po na kanda moni na ba trop na bi trop po na méchant donc na mata méchant nani na méchant micro na na kanda yo no na méchant mutu te ka ya méchant micro donc na méchant micro ne na boy venant tragédie ya ebi donc là na méchant micro donc na pour ça yemba donc na yemba ne kuna donc yo pesa no lo te poser lo obi o pesa lo te poser lo na pesa lo te pona zo lo te nga pesa makambo nga pesa makambo na musika fort na ngomba côté to kana ba ser Marie Misamu to côté to kana ba ser Lombongo na ngomba boya to mata elongo donc na musika donc voilà des bonnes choses donc na linga bino moi trop. Ok, merci beaucoup Lolo Tozaiki na rendez-vous des stars tout dans la bouche j'espère bon mon est déjà to comme déjà presque na fin to l'observe certains moments battement quelques battements ça vocal vraiment toza précisément na Marie-Lise vers station ma campagne côté président Maestro a répété vraiment j'espère ezongi sibino vraiment pour talara moi na muluba bate bele balobi ala darling ayebisi ka place wana ke kosala libana na mwasa muluba ponga rafier rosa muluba quoi. Merci encore na mon patron mon boss papa Sibou Mutombo basi ya pembe merci papa pour la confiance Oumela papa merci encore na pourquoi pas na Freddy Chibango Agetra de patron de l'air patron quoi et Careza quoi. Merci encore na moi mon balozena si ma caméra mais titi mando ça que toujours bon mona Darling Love toujours qui toko boya on se retrouve on se revoit bye bye.
Congo Check TV, tous en vitesse, tous ces pays makasi na visite na bino, boyo kolanda biso ezalaka nde boye pe zalara na kati ya temple ya Villanova. En tout cas to pesi bino ba merci belé. Ngai eza bongo moyembi na bino, mwana musala domestique na bino, Yannick No à la nouvelle école, qui a Light Music Villanova. Bolingwa chéri ekutanga diplômé simple. Et tombolanga matisanga komisanga na doctorat ya Christian de Cornes melelo chéri ndimia sabote bolingo na mvulo yanga eske na kozonga lisusu maternelle na kokoka ngo Armela kui Clotaire Lusala Rolimputu Junior te kita nga na love weza bongo jour férié to est-ce qu'on a rumba dringue na pesi ba marambo oh na liete bapa kolinga mafuta na mbeboye mawa astronaute oya zangis kafondre libanda ya orbite terrestre to sambwe mawa onyonga ngai kala onyokola ngai ya tro no lelo no tikala seko ya Eric Joa Wilgar Kabamba offrande maema tu es bon on a Cédric Bakambo le roi sa reine Baka Gold Jogo Mboko na pesi su marambo libala oyo ya nzambe mokano nzambe ko kisami bakambwe natia yoka tia mote motamboli na makila nanga ye tobala nina ye kino suka seko seko na seko yeah. On est à bon Yannick No à la nouvelle école. Il y a Villanova, place à la musique congolaise. Na pesi bino bambo tebele de partout, place pour Zabana Poto, États-Unis, Banakini, Brazza, Angola. Yannick No à la bino yeyo. Congo Check TV. Bambo tebele. Likasa mangate longwana zete nakanda. Jamais kokoma likasa lidame. Ateka uke koye kufaka na identité nango. Mero pikoli batre nyonso bolingo ata bana bavamo bakwaya batikala na français folotikela ta santé mukeba e folotikela ta santé grosse affaire tango mosusu moto oyo ozo négliger yende moto akosali solobi sala attention yo boyinga lelo pona za masom mokolo kotonga ndako kobenganga bébé yo boyinga lelo pona zana rien jina mbenza janolo wa baref nanga etengamie wa mbote na batutu bazolanda Thierry Migler na ministre oyo batutu balinga Villanova balinga Light Music Villanova mbote na bino nyonso précisément la Dombouila de Bundes na Tania la Fernandez Nounou Dembika, Dombouila de Bundes, Anelka plus 10, Bobécha le prince de Strasbourg, Armel Koui, Black and Mwambi, Maman Sanangwaze Belé, grand frère propre Elvis Mambi, Basé Belé, Anelka plus 10, donc Mbote Nabatutu, Trisha Tamba, Frisette Tamba, la vraie diva, donc famille Tamba, Mbote Nabino, sans oublier la Fernandez, Tania la Fernandez. Mbote na batutu voilà na Thierry Migler mitso tolinga bino mingi biso bana Light Music Villanova kitoko kele babola kwa sheko de revesa se kele anzala désolé nazanke na kolinga kasi na koboya yume reporter data koboyanga Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo